mbote na bino tozali na esenga kosala bino video ya lelo mpona kotalisa bino ete mosala ndenge nini elekaka na kati ya baferme. Alors bongo tozali wapi? Tozali na commune ya Maluku na village ya Ndako ya Pembe oyo tozokota lisusu 2 km mpona kodécouvrir ferme na kati ya 2 km ya Madame Patricien depuis mboka ya France oyo tolingi un peu totala ndenge nini moko ya basali ndenge nini mosala elekaka. Donc tosengi na bino vraiment na bokebi nyonso bomeka kolanda video tina suka bomona ndenge nini mosala ezosalama kitoko, bomona ndenge nini tokoki kosala biso ensemble mpona kobongisa to mpe kotelemisa lisusu bilanga na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Mbota la vidéo tina suka ekosunga yo mingi yo zali na ferme, ekosunga yo mingi yo lingo banda mosala ya bilanga. Landa video mpona zwa ide pe oyeba kosala bilanga na ndenge ya malamu. To kana nzembo kitoko ya Fantastique Info Télévision. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. Ensemble au Salabilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, balande Fantastique Info. Tozo continue toujours wana na nzela ya touti na entrée na route nationale numéro 1 na village ya Ndako ya Pembe to poussa na malembe ti kokoma na ferme esika ete tosala musala tokotalisa bino ndenge nini musala ezosala mama tosengi na bino bolanda video oyo na bokebi nyonso tina suka mpona kozwa mayele ya koyeba ndenge nini soki olingo investir na bilanga zwa ide awa à travers video yango tobandela su nzembo ya Fantastique Info Télévision. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais
frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Titre famille Info. Dansons Info TV, la révolution. Agro-business. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Avec Lucien Bokide, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation de produits frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Avec Lucien Bokide.
Ouvre les manches, pions ensemble, tout ça, la bilanga, c'est le mot de la terre à la table. Un parcours réussi, avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Avec le chien Bokit, tout devient réalité. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Avec Lucien Bokit, tout devient réalité. Tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Bonjour papa, mbote na yo. Boni santé. Voilà, il y a des gens partout comme on a. Papa Makasi. Papa Makasi. Ngamuna fana na ferme. Ok. Ah, tuza nunu wapi? Tuza na ferme na biso. Na mboga nini? Na ndako pembe. Ah, tu na ndako pembe? Ah, tuza na village ndako pembe. Ok. Alors, tu meki ko sepela komona yo ndenge o yambi biso déjà parce que tu prévenais ki yo te kasi to kuti yo na kati ya terrain ozo sala mosala ni. Ngai musala ngai kona ko tia pour kautu na biso chien, do pango ko tia chien. Allez. L'acte biso songo déjà sali nani papa. Olobi comment papa nani? Papa Makasi. Papa Makasi. Balandia Fantastique Info. Lelo tozana papa Makasi moko ya ba ouvrier awa na kati ya ferme ya maman Patricien. Ozoli antuka na manga. Ontuka? Ntuko na liango na bobebo ndambo na bombimba. On ko tunka na manga. Donc manga déjà comment bote na terrain. Manga petit moko awuti boyende a pêcher ngai. Abi ya ko manga oli yango na tomati mo tikela na manga na zolia. Voilà, papa Makasi, laksa biso Makasi na yo laksa mosala nini? Oh le bosala ka déjà boza na mission mi balé, osala ka propriété, otala ka pe ba caoutchouc. Quoi propriété osala ka déjà passé na zomo na salité. Ah wade na kuti ko dona na ba na kuti ko sala kuna mwanda muke. Na muke musu yo komo na kitoko. Makasi me osala so muke ndene. Papa Makasi. Wapi lo laksa ngelo ko sali. Yango na sali mwa sarkeza. O sakla sali ya pondo. Ndena kome ko male pomi ko ke matanga. Mbula ko beta Makasi te meka mo matanga ka. Muri bosa ko sala ita tuzara bosa ko sala me ko dezo de danger. Oh mais le mbula zo beta te maka matanga. Mo matanga mo ko ngone pe okopola pe me mbula pe po ito na tala to keza vite. Nataka mikolo zo mo na pe mwana mela mai zate. Wana choko mina me technique ko na mboka na technique wana zo bela muke. Vraiment ça c'est bien. Alors papa Makasi nga question ngezaki otalisa biso vraiment mosala osalaka. Ah on a 4 à faire mais au laxinga déjà ça clash à moi à peu près 5 mètres sur 4 hein, ou donc il y a 15 mètres carrés au sali. Mosala osala par exemple bilan na yo oza salarié non? Au futaka mosala ou ba futaka yo chaque fin du mois non? Alors maintenant c'est comme bon ba futaka yo mosala ni osalaka. Nataka ba kautu na biso chien. Na ko nda ko ti kuna na kuna. Ndena na chien kuna. Na ko ibandeni ata ko pe na bilanga pe na tuita pe maniko zali na ke pe na tie moi chien. Peza mosala ka ya ferme izate o sala o tete. Izaka mosala moko ka compagnie ka moko ka. Ka compagnie moko mais lelo cheka soin oyo bisika mususa wa o tiango tambusanga na ferme s'il vous plaît totala parce que pondu to buka kiango la fois passée
oyo totekaki 18 000 francs na bot 18 000 francs par bot oyo esalaki 5 bot totekaki lokwa 90 000 francs congolais. Alors papa makasi kombo na ezosepelisa bandeko ebele oyo bazolanda biso na nzela ya Fantastique Info Télévision. Awa tokomi na esika ya kaucho lingo loba nini? Awa ngamu na tiaka chien na bakaucho na biso marqué moi matanga moi mbule betaki mbula moko ya makase betaki ngomoni moto awa biso na tiaki chien ti kuna marqué na bamba kataka mbamba ya kabuso bato osali après une semaine et 10 minutes ngomoni ngamba maiza maticho wapi? Mbamba eza nini? Eza oyo azaka so ya to ndenge na pigoli wana asilite omoni ba biloko na jalaka na chibana ndenge na pigola na amoni après 2 jours 3 jours abimi le sous il fallait kaka kosaka sarkeka wande boy ndenge na pigoli wana omoni lokolo yo etekali apigoli yo sote boy ishina na ngona ndi yango mona sous pota kale sous. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a toujours pondezo ya kitoko mais papa makasi waza na kati ya terrain azosala sarclage te sarclage osala kona na Congo to robeni osala sarclage den na Congo zo Congo la Xako parce que ça université buissonnière. Voilà, merci Balandia Fantastique Info Télévision où ezali votre humble serviteur ambassadeur de la terre ministre agriculture Avana Biro Malili biso na se ya moi kokitela bilanga pona kotalisa ke bilanga ezali na importance mingi pona biso pe bilanga ezali oyo eloko ekotombola mboka na biso la République démocratique du Congo développement malamu kozala na nzela ya bilanga. Alors esengeli na biso meka ko sensibiliser ba congolais na ba congolais to sala bilanga bango bazongeli bilanga mais biso tozotombola toujours bilanga parce que bilanga nde eza la priorité des priorités et puis ça développement. Alors papa makasi vous allez en direct qui a Fantastique Info Télévision, bande kwazotala de partout et aussi maman Patricia depuis Paris, aza kotala yo. Alors meka un peu kotali sa balandia Fantastique Info, ndenge yo sala sarcle parce que bilanga totali awa, nazomona ka matiti partout mais yo le katane l'accent ko sala sarclage. Et sika pondo ezali parce que wana zo sala sika vide non? OK. Soki ndenga bingwana bongo soki osali makasi ale libelo yo ekolungwa wava bima wala kanga malisu mai wana itanga après bimi les choses mais wana za mabe ndio bane kosala boye. Voilà Balandia Fantastique Info bochiko yokola en direct ya Fantastique Info Télévision lo nengeli nini okoki kosala sarclage. Alors papa makasi pourquoi vous sala sarclage? Pour nani osala sarclage? Na sala ka sarclage boye po ponduo mweza ya kukangama esate ndie na sala bongo na sala bongo na donc si moi mabele boye après komona wana ndinga sala sarclage boye ka utu mwetela esate mwebeba esate wana si azobima azokola na mai tia okoma tige après babanyo ba après ba bukiye pour aza mutaka boye kaka fo ya pa mandenge zo metona chitoko nango pour to sala ngo sarclage soko sala sarclage et baby ekotela ekomi rouge mutu akoya pa somba oya ngo pesa bino mboko moko ya bien apesa bino mboko moke pour donc c'est-à-dire pondo pesa ko tiki yango bonga te koli nango osala sarclage te ekobebisa beauté ya feuille ya OK ndenge sabana soko salika olonyango ndenge toloni boye soki sarclage kotite matite kangi bango eza peme na santé te vous allez na santé malonga te ezoko la santé ya bien boye pour na chien toujours malem mutu ozo sake bon moni asoko abone ndinga zokola asoko na fena kitoko mutu pia koya pa ya kosomba akotala kaka santé nango asa mai asa vert allez asa mai papa makasi tozo sepela na mingi na ndenge ozo sala mosala ya kitoko oyo tosengeli
na ba congolais nyonso ozala médecin ozala infirmier ozala avocat ozala moto oyo maîtriser ba nouvelle intelligence artificielle ozala maçon esengeli na yo ozala la mwa une partie ya elanga na yo parce que mpona kokimisa nzala na mboka na biso tokolonga mboka na biso mpo tozwa valeur malamu esengeli na moto na nyonso ameka kotya loboko na mabele nde tolobaka ngo na nzembo na biso ya kitoko ya Fantastique Info Télévision de la terre à la table. Alors de la terre à la table eza ozolola eloko ozolia eloko yo moko loni oyo ezali bio oyo kopesa yo santé malamu oyo kopesa yo mpe respect ozolia eloko oyo yo moko loni et non ata osombi me yo tolonaki yango te ye mpe koza na respect mingi te. Voilà papa makasi merci pour na mosala ozosala. Alors une petite question nangi na tuna par rapport ya pondu ya caoutchouc na pondu ya Congo nini bato balingaka mingi nini mpe ezalaka cher mpe pourquoi? Bon caoutchouc biso tolonaka boye po bamosusu oyoka naliaka pondu ya Congo te esalaka ngai estoma mpasi yango tolonaka caoutchouc na ya Congo soko moni oliaka ya Congo babukili ya Congo oke nango okila soko moni naliaka caoutchouc naliaka Congo te obuki caoutchouc mais manioko wana ya manioko oyo ya biso manioko toloni manioko bongo ekoli marga salaka inane mais il fallait ko surpoter kaka inane ngo tobakaka te olobaka mais ekana kapelo kola mosa zala kana jem après 9 mois aboti ndenge pe kawozo ndenge pondu lokola oyo ya biso yango mais namoni bozala ba pondu net mibale ba fait ezali un peu différente fait ya oyo tobenka ye Mathieu. OK. Linyoko yo tobenka ngo Mathieu. Oyo tobenka ye oyo tobenka ye Malabwata. Bon Mathieu oyo na oyo mutandeka kakupota mingi zalaka oyo. Oyo pe bota kana me azaka bongo yango nde manyoko ba mamo ba yango soma mingi po basala ngo kwanga. Mathieu. Bon yango. Bon soki pe ali oyo azipe na Malabwata oyo. Azipe na Malabwata azinda makoto nanda makoto asangashi ale nde yango moni manyoke komeka list ko kitoko ko basala ko menanga bongo. Alors c'est-à-dire la carte de terrain la biso ezali mélange ya pondu ya caoutchouc na pondu ya Congo. Ya Congo oto benka ye Mathieu. Quand on parle de pondu ya Congo ezali pondu oyo apesa katiberki la pesa kamba nini manioko na se. OK yango oyo ondi apesa kama manioko na oyo. Tandis que pondu ya caoutchouc ezali pondu oyo ya kambala te. Ya tiaka manioko. Ya tiaka manioko mais manioko nango ekola kape okomona pesa tie mbuma pe molaibo mais manioko nango baliaka te. OK. Biso tolia kaka pondu nango. Pondu nango uzana posa pe ya ndete oyo osanini obuki. Alors olobela biso papa makasi pondu ya caoutchouc tozomona ya kitoko oyo ezali ebotaka pe manioko na se. Ebotaka manioko na se awa. Ebotaka manioko mais manioko nango wana biso toliaka te. Koto msu baliaka yango? Koto bino boliaka te mais koto msu baliaka manioko. Bon, baliaka te. Eza poison. Eza poison ezala ka bololo. Nde manioko nango toliaka ngo te. Biso to bénéficie kaka na pondu kaka nanje te oyo soki ekoli bobuki yango boye susu botia ata 3 jours beka 4 jours etange mai allez botimi libulu soba na ba video obani ko kono susu. Voilà, merci beaucoup papa Makasi Balandia Fantastique Info. Toujours continue de voir toujours que Fantastique Info Télévision ezali université buissonnaire oyo tokita sur le terrain tokoraki pe ko vanda na malili lokola ministre ya agriculture na équipe na ye na cabinet na mobimba na kasi biso ngai ndeko Lucien Bokite nazali toujours na kati ya terrain na se ya moi pour ko valoriser agriculture na biso ata ba tracteur tozuite likambozi ya pasi ezali te to continuer toujours ko sala mosala oyo nzambe apesi biso ko sala pour ko valoriser mboka na biso à travers bilanga. Voilà papa Makasi na moni koto yo ezali un peu le cours sala qui sarclage peut un peu explication. Wande na salaki ndepe na losala popo ngula biso lokola zo wana jana wana lokola sarki wana ndia kokola bien
akokola na santé moko ya bien ti akokoma tise moko ya bien tozala kama tozala boye tozongosema mabele boye po mabele mpe ere konembuli kobeta makasi aniati apesi vitamine ya kitoko nde azokola bien moto mpe aye boye asepeli alobi en tout cas pondu ya kitoko. Voilà, nga nalingi tobeta mpe lisolo parce que la fois passée totekaki 5 bottes ya pondu ya caoutchouc oyo bopesaki nga par botte lokola 18 000 francs. Esalaki nyonso 90 000 ekokaki pas même salaire na yo oyo tofutaka yo. Alors mbongo yango nyonso ozaki na salaire et là il faudra encore nabakisela yo mbongo mosusu oyo etikala na salaire, donc raison pour laquelle na ye mpe lisusu. Mais kasi osala yo ndenge nini omonake non oza na mabele kitoko yango na tourner caméra vraiment esala lokola 360 degrés bana ya fantastique faut batala yango na kitoko nyonso ndenge mabele vandi vraiment plat mabele vandi kitoko. Mais kasi production na yo salaki awa tomonaki la fois passée je crois na été soki ozalaki komona dépense oyo nini esalamaki awa pour kosomba ba boutir pour kosomba biloko nyonso wana. Moi je te dis c'est plus de $1,300, donc ton na tchango na nini ezali ba $1,500 oyo esala même osala na kosala labour na kosomba nini ba boutir oui na selon et ba donner na zui bongo belé bimaki mais komona ke bana koteka à part oyo yemoko mama partenaire ya tekaki au moins $400 l'air ayaki na kini awa mais koteka bongo komona teke moi les kamomoko ezali mona molili la kati na yango parce que l'agriculture l'agriculture et comme ça rabato ba riche l'agriculture et tombolaka mboka mais l'agriculture na bino na plateau bateke yo zala ndenge nini papa makasi ndenge mama lo biwana na yaki kuti ba yaki na teka chi boy na teka chi mwa pia be wala to daliki na 7e mois na 7e mois de pour yaki déjà plein non marqué ba vide eta lokola wa ba vide talifane toko yiba ndini toko sala bo mama moni pondu izala kabongo awa lokola toteka chiwana na bot na 18 000 po pondu izaki yelanga ekangamachi muso mona mwa bien muso mona ekubi isala kilokola kotela bo bisi do ibite botaka yango bateka chibongo mais turo onde njama sungi tala pondu ndinga kito ya turo pe njama sunga tokoteka bien. Mais côté bien c'est comme bien ils ont montant il faut le parler côté 20 000 côté 30 000 bien ils allaient ko rassurer mutu na kidiba côté bien peut-être yo le 18 000 on a côté bien mais choqué ba te belé dans délai fantastique info bilanga yo zo mona o sala boy on a payé mais mutu to misambongo aye bien ils ont bande ko na biso belé baza na poto bazo balinga ba 4 eloko wana parce que tozo za la clarté yango ne papa maman ngalinga on meka mpe koloba oza mokolo oza papia oza papa naza na respect makasi na yo tosala sarkale boye po pondu biso to nde tokoteka bien. Non mais toteka bien quelles sont les stratégies to mettre en place maintenant pour toteka bien mutu moko tokoteka ngo par babot ou bien to pêcher te par babot te ya tule kozala bo pêcher puis mobimba bilanga mobimba na bilanga na biso pêcher biso autant après ce qui a visité ndenge toteka kitolo liboso alende toyiba ndeni tsoto alibo tolingi boy wande siwo oko bénéficier mwa moke mais ya tout le tokozala tsobonte to kanga so babot bona bo po izalaka yela yango so mais ya mbula awa na mbula wa nazo sala fort to lukoka ko pour biso ko la bona fasanti nango tokoyiba ndini tokoteka to munta yibo nazo na posa po to pese puis ya bilanga nyonso mais to sala nene parce que ne fisque ta salaire na yo na misala mtse utala matama bele kitoko yango salaire na yo komi mbongo e uti poto e utaboye to débrier to sala bongo zo mona te ke ezala kitoko te mabele yango yo yango ne papa fala to sa mosala olie mama kasi yo mdoza na terre to solo la OK nde na boyiza bon papa nanga merci mingi bi mama kuna nde to sala mosala na bisawa to so kula la buna basali wana to iba kondona biloko na biso biloko ni tokolona po est-ce que na pondo na sima bino mo tekaka ngote na ndenge na bino to ndenge nini te to tekaka te biso to tekaka te soko moni to tekaka ni koma ka ya boyite to tekaka te ata mokolo moko te nde lokola to kati wana lokola zo bima boye wande so to meka pe to tambolaka to mona pondo yango parce que pondo ya kauti boutir ezo bisambongo ola kisanga pe esika boutir to kataki la fois dernière la fois passée wana eza côté nini boloni yango wapi bon bato baloni yo lonaki te po ani sikoyo bango balonaki la fona futa bango mbongo papa
Et ça, on colonne un hectare. Tu as dit qu'à partir de mon cœur, on y a un vous avez payé. Hein, papa? Bon, l'accent, c'est que vous parasoleil, banzeta parasoleil. Oh, vous l'avez dit. Vous l'avez la distance à combien de mètres? 1 mètre, 1 mètre. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info. Toujours continuer toujours awa. Donc nous sommes à Kaoutou. Bon, pour nous on est dans mon comme il était beau. Bah vite l'équipe belé et belé belé. L'équipe vraiment est belé. Et tu as comme sous na posoni. Mabula woche ni. Te mabula pona kolona te. Kolona pondu. Pona kolona. Ni pour nous on comme boito oteka sous quand parce que oyo wana lokola ba to lokola to ba fe lokola wana pade to ba moye wana dinga to sasa ka boy fale imata emata comme ça sinja masuni parfois tit lokola bite ta to ko jero tida nina pour ça la ka un mois parfois un mois so bugi pondo caoutchouc faut après un mois pour avoter kalisus bon pour dinga sana azo aza lokola mwana oui dinga to buka twana azo kula lisusi fala kula akoma sisa mata lokola to buka dato to buka ti dato sibona après quand so susu après to loka moyen to teka ko voilà système alimbalo to teka parce que bot on a voté qu'à 18 000. Est-ce que ça vous comparez on est sur tous les babot on a moko bon ils en poids moko ils en poids moko te mutu ko na poids na ye mais pourquoi bon ils a 18 000 pourquoi monsieur qui 22 000 te au moni 18 000 wana to ti akipo ya ki yelanga ndina buti ko bana osho lokola yekumi boya mbula boy to teka na primo ko ya BP lokola awe ko mbula ndi to pese prix na bilanga nyoso ndinga buti ko loba to pese prix nyoso to limi boy to limite baksa boy apende to ko teka pour biso ya tout penza bien. Voilà, merci beaucoup papa Makasi. Tozo sepela musala zo sala mesengi amélioration esika mbongo ezo pesa yo esengeli pe mutu azo bimisa mbongo wana azala na esengo ekozala malamu. Alors ebotaka fufu o komona ngo nini malabwata yo po yima mabilanga ngo bwenye ozani ya agronome naza agronome te ndenge to salaka comme bato ndenge to salaka bilanga pe to yebi un hectare ezalaka boye car ezalaka boye ndeto bi bonama ndenge to lona ka pe ba manioc to yebi ndete nyo zana koma nango alors merci malabato nde baliaka omoni ndenge za boye donc ya za Congo ya za Congo to benga ye malabato wana te manioc nango na se ekoma ka munene omoni to kingola ngo to yebele to tena mai ale to sali fufu voilà. Voilà, merci beaucoup. Tomoni arbre fruitier Zaliawa. Déjà la concession a aussi combien de mois? 3 mois. Alors, banzete a combien dans la concession? Vous avez recompté banzete, il y aurait combien de manguiers, combien d'avocatiers? En tout cas, au limite, voilà, bic ezali na papier non soki ezali tenga na otikelo kaye na bic mpona meka kosalela nga exercice wana nayeba na kati ya concession wa toza na combien de arbre fruitier mpe osala baentraiser prochainement lea na koya nakuta banzete nyonso ezala sarcle parce toza na saison ya mbula kozima mabele oceca yango pembeni mpona emata bongo tolia biso nyonso bamanga moni lelo nakuti olimbanga bavoisin pourquoi pas prochainement tolia mbanga awa na kati ya concession. Merci na osala yango vraiment soki na ye na olako te mais na kobimaka presque mpona totala yango alors liloba nini okoloba na bandeko bazondimaki bilanga ekobongisa mboka na biso bilanga ezobonga ndenge ezobonga wana po biso pensela pondu ndenge papa nanga oti koloba biso mama moto asomi feme yo toloni biloko oyo ezala bamango yo
Maman zo gagné te ka yem ta bimisa mbongo faut kata hémorragie wana eza bongo to sala nini eza bongo siko ba makasi to sala ndenge nini parce que kata bika kati na ya kangi ferme ako kata te yo ni manoza bo sala cop moko boye yo comme no misaka mbongo yo comme misaka mbongo entrée à la rato continuer cop wana jamais ye pour le bijou le bijou jamais pour na yo yango na papa yo to sala ko po bandika nyonso tozana bango wana mukili wana papa bakendo sasa batiki voilà c'est que na moni idée na soka bala ya fantastique info to pesi bino déjà marché pour nous caoutchouc ya moi ezalia wana mbuku na ndako ya pembe prochainement to koteka yango na Kinshasa nde babengaka yango c'est-à-dire na commune ezali un peu proche na ville to koteka yango wana to koteka yango par kilo donc bosombela biso pour encourager l'agriculture to repesa date pour na to boyeba ndenge nini bokoleka eske nde tokoteka pondu ya caoutchouc tokoteka yango lisusu te awa na babote parce que na tomoni na babote maclaire ezozala te moto azosomba bote ye moko afixe prix na ndenge na ye moto azosomba bote ye moko amemi bato afuti bato bamemi bakangela ye bote babukela ye donc ezali vraiment arnaque ezali mabe tolamuka tolingi kobengisa bino kosala bilanga mais kasi bosala bilanga ya bozoba te bosala bilanga oyo ezali aveugle te bosalaka bilanga oyo ezali gagnant gagnant nzambe apambola mboka na biso nzambe apambola balandi nyonso ya fantastique info YouTube azosina elengaki bato bazolanda biso ebele mais mingi baza baabone te plus de 27 000 abonnés bozomona ezali mwa mokie na oyo bolandaka biso alors esengeli na yo ozolanda biso soki osabone ekozala façon na yo mpona koencourage biso kosabone eza nango gratuit eza nango ofele nde tolobaka vraiment ezali ofele esengeli na bino bosabone mpona koencourage biso ekozala malamu tokutani mbala ya nsima c'était votre humble serviteur na kombo ya Lucien Bokite ambassadeur de la terre merci.